soki nazokende wapi tabi te nazokende kotala copine nanga moko abi pas de problème na accompagner yo na esete ko accompagner nonga te po bande ko sanga soni bande ko jininga mobala ya nanga accompagner ngai na kota cuisine na kota la copine nanga et no changa mal à l'aise habite na accompagner yo a insister to koji na voiture to ki aki kotikanga to na komi na ndako ba camarade nanga azwi $200 apesinga mbala liboso apesa nga ba 10 ba 20 ba 30 ata 50 nye boy non na mona na misu na ngate les jours wana j'ai apesinga $200 bandeko tango na mona ki $200 na suis vertige na sengi merci la kiti na ki 2 semaines après mo bala cuisine nga beninga o falo no za pi na nyangwe esike to kutana ki na mona ko wana yaka na ripe moto na ye nyoso to wana to na lobaka na grande cuisine na te mo bali ni pa aibisaka ite na zwi moto na ye to vanzi asomenga biloka kolia asomenga makemba asomenga ba jus na ndi komela abandi kopesa nga d'explication comment grande cuisine nga a se comportera mabe comment za mosi mabe comment yibaki mbongo na poche comment abandi ko ba makambo belé ya grande cuisine nga oyo nga na ye bakite akomi ko betela makambo mo intimité na bango do akomi ko ba makambo nyonso to oyo ngai na ye bakite to kutani une fois to kutani 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois chaque fois na kutana na ye soki mbongo eza moki apesa nga $100 to sali eloko te minute après un mois la ba $100 ba 200 aye ko yibisa nga palo so na mona ki liboso ndenge na bala ye oza kitoko na sepela na yo oza gentil oza mona malamu oyebi nzambe oza kimia oza vraiment différente na grande cuisine na yo nazo yoka ye kaka mama friterice na motema na sepelanga na nga na ye te na motema na lingaka na ngai ye te na motema na yebi ke ata na sali na nga na ye eloko te no to pasi na ba arte te mais o nazo sala eza malamu te eza mobali ya cuisine na nga mais mama friterice ba difficulté na kolia nini na kosala nini mwa mbongo apesaka nga edanga na somba ba syllabus la transport edanga na classe arufutela nga pe classe mais non na komi na niveau to bimana te to koma mwasi na mobali nazoyeba te na kata na continuer to na sala nini mama friterice ede ngai pesa nga conseil betali solo ona page na yo bandeko bapesa nga conseil bafinga ngai te mobala cuisine nga apesaka nga mbongo aedaka nga esalaka ke